na kukota na firiko te na kufilelo na kukota na firiko te na kusala wo 2 jours na lupango na ngai bazali na pasi kwa shulu kuza mutu agena puto azali na mbongo te basusu bazali wana kusala kudeme me soko na kufilelo oh buzira butie na la mort ngai te taisha barabara na zana press Balandi ya Congo check na pesi binombo te bipai nyoso bozwami bozwa gros bisous et utina cœur sensible ndenka boyebi aza toujours na mabela bakoko vraiment nanu nazongi te mobembo eza mamolai binobo zela kaka na koya kaka la te mais ceux qui na lobi mingi na yakobosa na kopesa mbote na mon boss papa si mutombo boss moko ya kimia ya pembe wana ceux qui na ke na Strasbourg na pesi Frank Foila bambote belé tobosani yote yondo yebi makamuto solo laki na poti susu mbangu na ndenge ya Suisse kopesa Brigitte Savané mama na chancelle ye avandi na ville ya Zurich mama chérie ndenge toyokana ki oya milai wana tina mukongo abosani te balandi ya Congo check vraiment ya minene ekwei ndenge kaka balobaka Kinshasa mambu mingi Kinshasa makambo mais oyo penza soki totali yango na domaine ya vie eza penza te tobeta sete ke Kinshasa makambo mais eza kaka elobeli vraiment toza na mbinza toza na kati ya mbinza papa ye muko akoloba mbinza nini na bosani vraiment toza kaka na mbinza toye epa ya papa kala mingi te bokomona ye papa botami na 1936 wana kutu cœur sensible na ebité ezala kutu mama na nga banda sana projet moko teke na ye na mokili vraiment nzambe penza bombi papa oyo mais nazoloba kaka ya mokie kaka ye moko aza disposé à koloba nzambe penza za malamu abateli papa na biso mémoire ezosala aza na maloba eza na batu mususu bazalaka azoyeba kutu batu te mais ye penza gloire Dieu nzambe te na kumisi munene na yo oyo ezali très important papa azali mutu oyo nzambe apesa ye mayele bwanya ya koluka kosala vie na ye ezala malamu papa na ndenge a traversé vie na ye ndenge abotami na 1936 papa asalaki musala atongaki bandaku aboti bana na ye vraiment na kolobebele te ndenge na lobi mémoire a papa ezosala vraiment cœur sensible na koloba penza ya mingi te lokola papa ye moko aza na kote na ngai kala mingi te bokomona ye papa asali o esengelaki asala aza na balopango na ye aza na ba magasin aza na bana na poto ya koloba kutu te ya kosamba te bana mususu kutu ngamo cœur sensible na yebi bango mais o ezali ya minene ndenge bozomona cœur sensible aza awa na za mutu o nzamba asali na makila na banga kapeli ouais mère de 5 enfants nazomona mwana ya suka na 3 ans na kotika ye wapi mais papa na ba effort na ye oyi asali vraiment asombi libulu epai bakokunda ye asali chapelet asali mausolée donc papa asa bongisi makambo na ye nyonso ndenge tomonaka ba papa mususu irresponsable bo excusenga avanda kaka linga maboko ayebi ke Charlotte Antoine Louis azana poto bakosa ele nyonso sima eliwa mais papa lobi Léo njo Léo ye ami bongiseli nyonso vraiment sans plus tarder mais titi makoko fongola bomona papa na biso. Bonjour papa. Bonjour maman journaliste. Papa egezala malamu mingi omi se présenter kombo na yo ofandi wapi egezala penza bien na balandi ya Congo check ndenge bazotala biso na pokwa lelo. Bon ngai nazali badi banga mwamba Crispin na botama na mboka ya Mbujimayi Kasai Oriental na Chileng secteur Nkwari
na mbula oyo nabotami yango nazali na bana 14. Ah bon? Nazali na bana 14. Mibali zumi basi mine. Aho tozakuluba wana na putu bana bazali mibale ya basi moko ya mobali Jean-Marie. Bon, na lero oyo nasali musala ya soda baninga bakufi ngai natikali nabotami na chilengi na koti musala ya soda kaka na kananga na 56 nazali kile moya lelo oyo nazali kuvivre nasumbi lupango oyo naibite lupango zali ya bana na ngai nasali libulu wana bokomwana yango na kitambo. Papa, pardon, osali nini? Libulu. Ya nini? Libulu ya kukunda ngai. Na sumbi yango na mbongo na ngai. Arme ya kundaka biso basiye kombata te. Na sumbi yango na mbongo na ngai. Na siya bongo si. Boko mwana foto oyo izali awa. Boko mwana yango na ndako na ngai. Ndenge moko na kitambo na bongo si libulu wana. Boko mwana oyo izali awa ndenge moko na kitambo. Izali ndenge moko na kutalisa bino. Papa na kato mwa muke salinga pasi pe mutu pasi vraiment. Papa batu babanga kaliwa. Neti ngai cœur sensible poso kunatika ko sola na yo bangisinga. Ndeni ozuli kanisi wana osomba libulu mukola suka bakunda yo. Ah. Bo batu bususu bazayo kanisa te. Ngai nazali awa ti santa desa te Mosa azali te oyo azasola na Nzambe. Abraham azali te Yesu ye moko alubi omibongosa lere ngai nakuya okuyiba te nakuya lukula mwibi me nasali libulu wana peut-être bana bakukuzala na makuki te mukolo ngai nakufi birekesema lukulu naza kubela. Olobi musu bana poto. Ha? Olobi mususu bazana poto. Basusu bazana poto na lubi mibale ya basi moko ya mobali Jean-Marie na mwasi na ye ashabuti bana mpe ibele. Nasali bulu wana peut-être mukolo Nzambe akubinga ngai lelo lukula lubagite. Omibongo se préparez-vous. Omibongo se mukolo nakuya okuyeba te. Yango wana nasali bulu wana soko na Nzambe akumbinga ina butu lelo yo. Bana bazali na makuki te. Na kukota na firiko te na kufilelo na kukota na firiko te. Na kusala awo 2 jours na lupango na ngai. Omonye catholique akumbi ngai basali ceremonie awa bakai kundaga na libulu. Fungula wana izali na mubenga. Sanduku na ngai izali, mbulangeta na ngai izali. Na cha sumbi sanduku ya $1,500 izali na pompage mbulangete zali awo na ndako dra izali bana bamitungisa te bana mususu bakozala na mbongo te bukolo wana o tokende tie na friko ngai na kota na friko te bakende kolongola ngai biloko ya libumu kuna. Mais papa vraiment ezali kamoko esali mapasi pona mona ka bato ebele bazana bana na poto. Ata kutuli ya Nzapamba oyo akoti evimbise likolo mbongo fwe uta poto. Mususu kutu babengaka bato bazana bandeko bazana poto babengaka bango ke ndenge ezaboye toilette etondi fotinda mbongo bapepa. Me yo bana bazana poto omibongiseli nyonso tu wana. Eske papa nga elekeli ngai. Eske bana wana pena bakozanga mbongo bakunda yo misombeli nyonso. Yango wana na ibisi yo. Saku Nzambe ayo abinga ina butu lelo kuna za kubela batasio malali ibele kushi tokala o alali tukuti ya kufi me mwana kuna lelo wana azali na yangu te kuna bazali pena pasi bazali na pasi kwa shulu kuna mtu agena puto azali na mbongo te basusu bazali wana kusala kudeme me soko na kufi lelo o buzira butie na la mort ngai te buzire ye buka tiena la molo tukuya mwe bili batu buzana mputu buibi ndenge nini busalaka avio ya
express kuya direct na kufile uya ukuzombo mwashi na yo bada na yo combien de mbongo ikubimba wana uya na avion express me ngai na lada na za kuvimba libumu yo lebe bazila ngai okuya na mbongo papa koloba na yo vraiment ndenge balandi ya Congo check bazotala biso vraiment na mboka Kinshasa mutu nyonso alobaka kaka passe pour na kozwa $20 oyo c'est tout un problème siko otangeli biso ke osombi ba couverture ya ba 1500 sanduku na ebité soki ya combien sanduku ya $1500 sanduku ya $1500 et ça du 3 ans. Siko papa mbongo wana osalaka nini ozwaka yango ka eloko nini oteka mbongo wana Nzambe asalisi ngai na leta te na tungi tu mwanda kuna ngai na pasi na ngai muke naza kubomba muke naza kubomba ozamba lupango boni naza na lupango kaka moko nazali na ba locataire nef bafuta kangai mbongo ndambo wana baza kufuta ngai naza kubomba musoso naza kulia na kuzila kaka bana na poto bazali mpe na pasi ndambo ngo kombe po aiza pwelele ndambo ngo kombe oyo ozwaka na fin du mois awa nazwaka $900 oh na moko aza kufuta 150 moko aza kufuta porte moko 150 porte moko 80 porte moko 90 na sagishi na suka na saza mwana na ngai akuluka mbongo wana nazali na ba $900 yango wana na kukabula na kutia ya kulia na kutia ya mukolo na kukufa na tina kesi. Mais quand même oza muta féliciter puisque si tout biso batu mwindu en plus même ba congolais to bangaka liwa mais yo zwi courage oyo mukolo liboso oyo ozwaka likanisi oyo papa eloko ni penza ya tiraki yo penza okota likanisa ngo bien sûr olobi ke peut-être bana bakozana na mbongo te brusquement zozozo mais mukolo liboso puisque likamunyo c'est ça manase na tango oyo e bandaka mukolo liboso na penza papa na butu mobimbo kanisaka penza nini po ozwa likanisi oyo na butu mobimba na lali na soloka na Nzambi na sambaka na catholique na sambila na catholique basango bayaka awa kubondela ngai naza kukufa kubika ntangu na kufa kiawa kaka na lupango na ngai sangwa yaki asali mes babondeli panda 15 jours na biki ukufaki deja na kufa kiawa bakumbi ngai awa na subi na mbet na leroi seter na kuyao vertige tension imati 19 sigre 300 na kuyikaka na lupango ambila yi kumbi ngai sangwa ya salimesa obasikoti du sambo panda 10 jours na église catholique tango yo kwa ne sala combien de temps oh na sali presque na kei kubika na hôpital pendant 2 jours na za kuiba susu mutu te papa mutuna moke yelingai eza richesse à famille lopangu na ndenge po otongi kuna muzole wana ya kitoko wana na mitiesko soki nga naza mwana na yo na kufi liboso na yo est-ce que bako ochanga place wana te na ndenga bien papa bakoya eza richesse à famille otongi muzole na yo ndenge lopango eza boye ngape sko cœur sensible changa moko ya bana na yo peut-être liwa eponaka te na ba bébé bazokufa siko soki nga na kufi liboso na yo est-ce que place on ndenge eza kitoko bakoko changa te papa na ndenga bien na libulu la kai ouais oh jamais mwana azali asha kumi mukolo balubi soko kumi mwana ukumi na 25 ans ulungudi na papa kusteye mutima tisuste lupango ya tata izali kuna mbongo ya tata izali kuna Zambia izali na Bible ukumi si 25 ans ubali ubuti uzali susu mwana na ngai nazo charge na yote libulu izali ya ngai pauvre ye mwana ndi akukunda ngai bongo bakenda kunde ye na libulu na ngai bongo ngai bakutia ngai wapi papa ile wale ya dana bongo te ngai bakutia ngai wapi na moro na vimba kuna ye deja basha kundi ye kuna ngai na lala na moro kuna na za kupola kuzali na frigo kuna baza misabatu misatu mina basha pola
Basa pola na frigo kuna bombongo. Bongo kutia ngai wapi yo mwana. Ushuru ngini na maboko na ngai. Siko sake richesse ngo esuika na lupango kaka donc kuna eza donc to katongo la moitié kuna ezaka ya yomoko. Ezali pa na ngai. Kuna ezali pa na ngai, ezali pa na mwana te. Ezali pa na mwasi na ngai te. Ezali ya ngai propre na kumina ba photo ezali awa bokomana yango. Na kitambo na kati wana photo na ngai biloko nyonso to. Bongo bakulongola photo wana bagenda tie oya yo. Mais papa mutuna mususu komona ngo dérangement te talaka na mwana na yo. Ouais. Nakotala boye espace pena na lopango eza penza mukie penza taka nde toza a to koki kutu ata 30 te mais to tondi déjà bongo mukolo kokufa bakolelo wa. Oh, lopango eza munene. Nakunda ki leki na ngai ajida mukali akufa kyao. Bantu bayaka presque 300 batunda kyao bakukaki. Oh, donc yo pe bakundilo awa? Pardon, yo pe bakolelo awa? Bakolela ngai yawo mutu moko ku déplacer te okukota kuna umwali na za kusolo na Yesu. Okukota kuna okumala ibembe na ngai kuzalawa. Basango ba Cornel bakuzalawa. Basali mesa munene pendant 3 jours. Nde kukenda bakenda ngai soko mutalubi tokenda kufuta kuna tokenda wana mbongo na yo kenda na batu na yo ngai awo na lupango na ngai batu batala biloko nini na sali batala foto na ngai awa ibembe na ngai kuzala kaka bakenda kufuta pai mususu te na lubaka uzana mbongo na yo kenda kuluwe ba pisika kenda na yo na batu na yo ngai kaka lupango za munene tina na simananda kwa kuna na liboso lupango munene na kundaki mukadi yawo 300 personnes batu bakukaki balari bakei mukadi aza mutu komba mutu o mukadi muleki na ngai ajita akufa na kundaki kakao. Ouais, balandi ya Congo Check TV vraiment photo respectaka maloba mo wei ndenga lobi bongo etikali bongo puisque ça biloko ne ya sombi mais sans plus tarder tozo telema na papa na ngai na lingi mingi Alexa Chapelle et pai oyo bakotia nzoto na ye na mukolo ya suka vraiment tozo telema na papa. Ouais, biso wana tozo malembe na papa Alexa Chapelle na ye pai bakotia nzoto na ye na mukolo na suka. Mais nga na yebi nzambe na lola akobatela papa zana nu ezapena batu mususu bakoma ba 50 ans mais tozo kento mona kaka esika oyo bakotia nzoto na ina mukona na suka ezopesa ngo passe na mutema meshwa ya te to utaki na mabele to kozonga na mabele ba capitaine ba major ninga na kai ba soda na bogosha lupango wana ezali na metre ibele bakuvanda awa toza kupota sikoi azobeta sete abilu pango neza munene abina sali bokende bino moko bo talisa omo tala likolo omo ndenge ezali awa ndenge moko na cimetière na kitambo o ezali première cimetière deuxième cimetière na kitambo biloko nyonso ezali awa tala biloko na komi na mokolo na kokufa nani akolela ngai tala foto na ngai ya soda biloko nyonso oyo korose ya Yesu na kozala awa toza kosola na mokonzi na ngai ayamba ngai bien na komi ya mokolo na kokufa nani akolela ngai foto na ngai ndenge ezali awa ndenge moko na kitambo na munene cimetière ezali kaka ndenge oyo na munene tako ngai bakutia sanduku na ngai awa bato bakukota boye baza kota pembeni batali ilungi na ngai bazunguluki awa protocole akutalisa bango na ndenge programme ekosalama ndenge ekezalela awa bakotia cercueil bato bazokota bazobima vraiment faut qu'on respecte maloba ya muwei papa conseil yo il faut kulanda oyo na lobi o tokenda kufuta kuna te kaka na lupango na ngai Yesu azali awa tusolo na ngai ye ayamba ngai baprotokole bakuzwa programme ya kukamba bato awa kaka tala na likolo na te
izali kaka ndenge moko bakaro na tungi talisa likolo malamu bamwana likolo ndele izali kaka munene boyi cimetière munene marque oyi ndenge moko tala na kitambo otola bato nyonso bayebi cimetière fungula izali bakangi mukolo ngai na kokufa bakei kufungula bate ngai. Papa na ebandeli kuna tozonga mwa moke olobi oboti 14 enfants nyonso baza en vie nano bakufite ata moka Nzambe abateli ngai. Nzambe abateli ngai bangu nyonso 14 enfants nalobaka te nalingi kukufa na mwana ngai na kukufa liboso nalingi kumwana libembe ya mwana na ngai nakunda yete wana nde losambo na yo losambo na ngai. Nzambe kukamata ngai na molili te kukamata mwana na ngai liboso te na kukufa susi isengeli mwana akunda ngai kubanda mwana ya liboso na wo ya suka bazala na bomoi bakunda ngai na bakoko. Siko lokola bazali bana na yo baza semence na yo liloba nini okoloba na bango na télévision ya Congo check liloba moko ya bien na bango soko na kufi bozala na bomoko bokabulana te o ngai liboso o bobanda koyela mbongo ya lupango te ekotekana na programme. Sikogo moko papa ebandaka na misisa yo pe na bana na nyonso 14 wana oza na bango bien osola na bango bien bango nyonso ki malamu naza kosola na bango bayaka na bengaka bango te boya tosolola tokana nalaka bino na rankine na mwana ata moko te bango nyonso wana nazali mabi na bango kwa baza koyoka ngai te nabengaki bango baya tosolola bayaka te wana tokosonga kuna mwa moke atongi bandako na ye vraiment ya bien balocataire bazali bandako na kitoko yango nde alobi ete alakisa yango ndako ya etage oyo natongaki te bana oyo bazali na mputo bayaka kolala me bayaka ko bango moko balobi te mbongo ezali te yo sala ndako na yo ozwaka mwa mbongo nde natongi moke Nzambe asalisaka ngai tala etage yango wana osali tala kuna likolo te papa azolakisa lopango ne papa ebandeli wapi ebandi awo na vert oyo ezali ya moto mosusu ebandi na couleur ya bleu tobandi kokende otalisa na baaveni oyo ebandi awo tokei maison moko mibale misato mine kaka bule wana nde magasin na ngai azotanga ba porte na ye ebele vraiment porte mine magasin a partir ya bule ezali magasin na ngai oyo nyonso balocataire bamagasin ya papa na biso yango vraiment eza ma richesse monene vraiment papa félicitations. Ouais, balandi ya Congo check vraiment o ezali première partie to bomoni nyonso papa lobi o eza première partie deuxième partie et que zala to koke na mausolée total nyonso o ya lobi soki ezali ya solo to kende ko solo na batu ya pompe funèbre total o nyonso papa alobi troisième partie ezala wana de finale fin toko kende penza epai bakotia nzoto ya papa na cimetière ya Kitambo vraiment awa na Congo check nyonso ezalaka puelele et puis natonisa mine sengo papa ayambi biso kaka pamba te bozomona liboso na biso baji ya RD Congo na mabela bakoko oyo babenga ngo top eza pe bien na marque nango eza pe malamu eza asombeli biso bato ye awa vraiment tokomi na suka nango lisusu bokomona pe l'aîné de la famille na ye mwana na ye nde tokosolola na ye vraiment tozokende malembe bokomona nyonso clairement na Congo check TV wana ezali signature ya cœur sensible toujours na mabela bakoko cœur sensible yo lobi cœur sensible asili wana liboma mungu na océan kuta esilaka te bongo cœur sensible asila kaka tosuki awa ciao.